Bien. Salut à vous. Bonsoir chez vous. Bonsoir na bandeko nyonso ya Aigle, c'est officiel TV. Bamasa ya Aigle, ba connaissance ya Aigle, ba donc ndenge kaka tozalaka, ndenge tomisana kozala, ndenge tomisana kosolola. Na ye mwa na vuluba penza, c'est-à-dire na ye mwa mbangu po na lingaki tomeka ko partager mwa muke mon analyse oyo naza nango. Bijou Litanda, bonsoir à toi. Na yeto partager analyse oyo naza na yango et permettre bandeko ba yeba quand même nini oyo pe to salite to nini pe tozo sala pété na réseau, puisque on dirait bato ebele bazo comprendre exactement ba makambu ezoleka. Donc na vandi boy na palais na moni message eye que nzembo nini to salite ba censurer yango na Congo et ba interdire nzembo wana et ils la diffuser na toute plateforme ya Congo. Alors tant na moni yango na ngaki na vraiment na meka ko programmer émission na meka ko inviter bandeko oyo baza dispo, peut-être bango bako koloba bien, peut-être bango bako ko aider biso na explication selon ndenge mutu na mutu amona makambo na ye. Mais Nathalie na moni ke moi air ezali. Lokola moi air ezali, c'est que tokokaki na biso pe ko solola yango, puisque pays na biso eza pays moko démocratique en plus. Tous en état de droit, ndenge toyoka baloba wana. Et pourquoi pas soki likambo ezali to meka kosolola ngo ndenge to mesana kosolola na Aigle officiel TV. Voilà la raison pour laquelle ngai na ye pona na meka kosala un peu moins mise au point par rapport na yango, afin que bandeko nyonso ba comprendre nini pe oyo biso pe na ba réseau tozo salate. Là je salue tout le monde. Andeko nanga nyonso ya réseau, andeko nyonso oyo bolandaka biso, oyo tobetaka kati, donc oyo tokomanaka na ba privé, oyo tomonanaka, donc voilà. Na saluer présence na bino déjà, na yete po na zwa bino temps, na yepete po na loba ebele, mais na ye kaka po na tomeka kosolola mboka na mwa mukuse. C'est-à-dire que na moni message ye, message koti, na message wana bakomi ke ba suspendre nzembo ya impère. Nzembo moko naza sur presque congolais nyonso na moment oyo, partout place nyonso congolais azali azo comprendre que za na nzembo moko oyo bandeko ya impère basali, bandeko ya impère baza bandeko oyo basalaki nzembo moko bato babandaka koloba mbala boni bako benga yo semeki et ba même famille wana, donc ba même famille musicale wana ba uti ko sala nzembo mususu et ba intitulé yango nini to salite. Alors nzembo wana et bimi il y a pas 2-3 jours comme ça, et il créait quand même buzz moko yamakasi, et du fait que nzembo créé buzz et le lo ndenge na vandi na ndaku na monique batindeli ngai message comme quoi nzembo wana eza censuré et puis baboyi ebeta na ba plateforme nyonso ya pays na biso tout comme na Congo. Alors ngai Aigle c'est officiel TV to biso bandeko to mesana ko solola ngai quand même pe to meka ko participer par rapport nango bo remarquer déjà dans un peu noir, puisque normalement faut déjà dans joata nanga au paiement.
mais nakopema ndenge nini lisolo ezali ntango mosusu fale tobeta yango vite fait et kopermettre biso tozwa ata 30 minutes tobeta yango. Bref, nalingi tosolola mboka sur un père na titre na bango ya single basali nini tosali te. Nzembo wana nanu toyoki yango bien mpenza te. Nzembo wana nanu nayoki yango bien mpenza te. Nzembo wana nanu peut-être oyoki yango bien mpenza te. Mais kaka na ba extrait ya nzembo wana boko remarquer que batu ba partageaki déjà kaka ba extrait ya pamba déjà. Et nzembo ebimi na minute oyo nazosola na bino naza devant écran. Nzembo ebimi na meka kotala. Nzembo ebimi il y a 4 jours. Ebimi il y a 4 jours, mais il y a à peu près 797 000 vues na niveau ya réseaux sociaux, na niveau ya YouTube. Donc, et lelo 4e jour na yango ba suspendre nzembo wana. Na 4e jour ba suspendre nzembo wana. Alors, ngale na moni message yé na comprendre te ba suspendre nzembo wana par rapport à quoi? Ba censurer nzembo wana, nzembo ezoloba nini po ba censurer yango na yebi nanu te na kozwa peta ya koyoka nzembo wana. Bino pe bandeko oyo bolandaka biso oyo aza mieux placé pour na ko expliquer biso aza pour censure. Bokomeli ngai ndeka bosalaka wana ngai na ko inviter bino po boya na plateau bo expliquer pourquoi oza pour censure. Oyo pe aza contre censure. Okomeli ngai pe kaka na si wana ngai na ko inviter yo po na yeba pourquoi oza contre censure. Donc ngai naza ni pour censure naza ni contre censure par rapport ya nzembo impère basali nini to salite puisque ya ko sala eza pena no ebele o peut-être ba konzi balikaka avant ba sala kapete. Ah, ya ko sala eza pe ebele o pe biso ba congolais nanu pe to salite ezo senga biso pe to sala. Mais ngai importance na ngai ezali ya koluka koyeba na bino bandeko oyo tozaka na bino na ba réseau na ba plateau nani aza pour censure ba suspendre nzembo wana nini to salite. Et oza pour ba suspendre yango par rapport ya quoi puisque pays eza pays démocratique ba musiciens bazo sala misala na bango bazo sala musique na bango et pour moi ba musicien wana impère ba aider quand même gouvernement oyo censure ezolinge censurer peut-être ba fungola misu ba comprendre pe que eza na makambo ebele ezoleka puisque soki botali nzembo oyo ave bimeza kana ba extrait ya pamba ya ba 30 secondes pour ba bande ko tia na ba réseau mais eza partagé au maximum. Eza partager mutu nyonso oyo azana WhatsApp azana réseau ya WhatsApp a partager ki extrait déjà ya nzembo wana. Donc ce qui presque tout congolais sur 100% ya congolais, ce qui à peu près moitié ou 90% ou 70% ya congolais a partagé ki nzembo wana déjà pe bazo continuer ko partager yango pe kotala yango pe ko consommer yango, c'est que congolais a appuyé idée ya nzembo wana. C'est que congolais a commis na c'est-à-dire à comprendre que Congo ezotambola mabe. Puisque biso to apuya mingi babiloko eza ba bêtise. To apuya mingi ba bêtise, to apuya mingi biloko moko boy oyo normalement eza même dignité peut-être pour être batu ba vanda wana batala yango, mais lelo oyo merci beaucoup ndeko lelo oyo vous remarquez que presque tout congolais a appuyé na nzembo oyo. Babimisaki liboso semeki ya bayembi mbala boni bakobengo semeki ngala landaka nzembo wana na mona yango batina ba extrait nango na sala bango pe ba promo puisque na sala ba promo pe ya ba musicien ba nouveau talent tout ça batindelanga yango na sala yango promo mais na sala ka pa penza promo ya nzembo na bango ya semeki puisque na mona yango mingi batu ba comment ko utiliser yango na ndenge ya ba jeton. Et ça qui nous momo ya qui n'est pas ba jeton donc motomo bo soki peut-être à se retrouver na likamba boba ki bo seme ki na ye to ba boya ki ye to ba lingi na bango motomo susu a utiliser yango yango na mimango vraiment te na ba promotion na ba plateforme na ngai puisque
na monaki ke bato babandai ko profiter do bana basi bazo profiter na ba mibali bazo profiter na basi po ba bwaka ba jeton na bango ba semeki. Mais nini to salite oyo boko remarquer que merci beaucoup mon frère Charlie Charlie Autikoloba oui Congo zotambola mabe. C'est-à-dire que tant congolais nyonso au maximum puisque bandeko ba yembi nzembo oyo ndeko Charlie banana numéro 1 tina muto asuka na yebi ata kombo muto moko te. Naza pe sûr que ba congolais pe belé surtout na diaspora surtout ba congolais toza libanda mboka to yebi bangote so vraiment to lobito landa bien to yebi bangote. Mais vous remarquez que bato ba partager au maximum banana Congo Kinshasa tina libanda mboka, c'est-à-dire nzembo eza na impact par rapport ya makambo zo sala manamboka na biso. Alors mais pourquoi beaucoup ko censurer bango aussi longtemps que ba musiciens belé bazawana ba yemba ba bêtises à tout le temps et ba musique na bango ezo circuler ezo tekama ezo sala misala ko sala partout. Pourquoi vous censurer bango? Et loko nini bandeko wana o bayembi nini to salite et loko nini ya mabe o bango balobi na kati wana o congolais ayebite. Pourquoi tozolinga tolobela Congo démocratique aussi longtemps que tozopesa bato chance te ba s'exprimer? Président Félix Tshisekedi aza na besoin ya bato o bako koyebisa ye vérité qui est ba flatter. Tant on est na sala ba émission na lobara yango. Tant le président Félix Tshisekedi ayaki na France alobaki que Kibokonzi to musala epesama na cadeau te. C'est-à-dire, ceux qui osent na idée na yo, ceux qui osent peut-être na eloko moko lingo investir na mboka oye na projet na yo batali mboka ekofungolela yo porte. Alors, ezana ba biloko mususu ezo sala même na ba l'état wana. Il y a des fois bato belé bakani ba mbanga na bango bazokoka koloba te puisque bazomona soki balobi on dirait mais bakokanga bango ndé bakoboma bango ndé soki nini. Mais ba jeune wana bazui chance peut-être ya komeka ça la peut-être pour nangai basali peut-être message moko na sorte moko na koloba na ndenge moko par intermédiaire, c'est-à-dire ba moni que so to bito beta porte to kende ko yebisa to mokonzi moko to ministre culture biso to na nzemo moko tel to sala moto composer yango po emeka mpe ko éveiller pe ba konzi to président de la république afin que atala pe peuple oyo un mususu ba oboya ko funga bango porte. Alors bango ba koti na studio na ba propre fait na bango ba sali nzembo na bango et nzembo wana et permettre bango lelo batu nyonso ba yoka yango. Est-ce que batu nyonso bazo partager nzembo o nini to salité na ba réseau na bango na ba plateforme na bango ba yebi ba musicien wana? Est-ce que ba musicien wana ba pesi batu ba mbongo ba somba ba mega ba tia na ba phone na bango malgré ramakata ka bango po ba partager ba nzembo wana? Moi je pense pas. Ce qui est le Congolais, tout Congolais a éveillé par rapport à Nzembo wana pe azu à partager au maximum. Cela veut dire que Congolais a commis un problème, c'est-à-dire Congolais a se retrouvé dans Nzembo wana. Il faut tous à la claire, il faut tous à la vérité. Tous à la pas trop ba flatter. Na zone la rango chaque fois tant nous sommes na sala ba émission na lobaka, Congolais kozala ka flatter te. Ngai on a devant bino na koki ko loba lisus peut-être pour n'est pas vraiment exagéré, mais pas koloba quand même. Nazali, quand même, moi, na botamito, na koli, na famille, ya mabete, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cité, il y a souffrance, il y a unité. Mais na cause à la, na kat ya famille, na peut-être na cause à la to première. Ce n'est pas exagéré, peut-être première, ou peut-être deuxième, je sais pas moi, mais ce n'est pas exagéré, na cause à la première, oh, natala ki nan poche ya papa nangate. Natala ki nanu ndako papa nangate, natala ki ba bien papa nangate, nabi mais non, naza mobali ngape funa luka ya ngai vie. Donc il faut tous à la kabongo, cause la flatteté, cause la héritage ya ba parenté, cause la te papa na bino kufa po ana mapango belé po yo kendowele la mapango wana, cause la te papa na bino il faut asala soki nini po bino bokoma soki banani. Yango yo mutune so faut profiter que alobaka oyo azo sentir ezo bimana munoko na ye. Bandeko un père bayembi nini to salité. Est-il vrai qu'il y en a encore beaucoup à faire? Est-il vrai que toza toujours on a besoin ya koluka kobaki samaka mususu puisque toza non na ebele ya kosala. Même le président de la République Fati Nengazawana, il faut quelque part ayoka peuple na pour comprendre pe nini pe oyena no salité. Pourquoi bino besoin ngabo tout ça la lokola neti que président aza perfect. Que président Ninga Zawana, nous surtout à ça les bien.
Pourquoi Congolais, tozolinga kaka tokoma na niveau ya flatterie, que tout ce que le président Zosa les a bien. Président Fati a appelé la besoin yo kanzembo MPR pour à comprendre pe nini o yepe nano a salité. Si ko censure, bo censurer nzembo wana par rapport à quoi? Vous censurez en par rapport à quoi? Bayemba ki seme ki awa batu ba interpréter on a ba forme belé ba misusu ba zina ba photo ba tu ba caméra ba tu ba photo ba tu ba mida ba tu ba photo ba tu ba kingandi ba tie vous censurez ki amote mais bango ba to ba tia ba photo wana ba zo présenter peut-être même ba au dignitaire normalement quelque part ils a ko toucher na ba personnalité mais pourquoi ils a qui censurer te siko eloko nini o e toucher na ba personnalité pour lelo censure oyo azoyoka ba musicien nyonso ndenge bayembaka wana baitise nyonso tu bazoyemba babiema oyo balataka makambo susu balataka mais censure azozala capable te peut-être ya kocensurer mais censure aza capable ya kocensurer nzembo oyo congolais nyonso akomi éveillé nango soki congolais nyonso a partagé nzembo oyo na maximum soki congolais nyonso azoyoka nzembo oyo maximum c'est que congolais nyonso akomi na problème a comprendre que mboka ezokende mabe. Voilà, merci beaucoup Clovis Boukalengo ndenga na obenga mikolo honorable puisque ba honorable yango pe ba komi pe ebele mais tozo e baté nani ya malamu nani ya mabe. Il y a aussi des flatteurs na kati ya monde wana bato ebele bazokota ngokaka pona kimuyibi na ba flatterie puisque na moni ebele o lelo bazawana mutu moko te azozala capable ya oyebisa ba konzi ya mboka ba vérité o eza epa na bango. Or, tous on a besoin de la vérité. C'est-à-dire, bandeko ya MPR, tant on a moni, vous comprenez que na sala ba émission vite comme ça te, na sala ba émission ils a vraiment programmé, de na uta ko loba na début, na za déjà en peignoir donc c'est que na komi prêt à okota na chambre nanga, mais na kokaki ko zapete, na linga na poussa yango na week-end. Mais na moni que donc tant où monte zo pelana nous c'est ça na moment où on a photo mais kako battre le fait et na yo mona ke soki actualité ezana nous récent et que ngana zo ngana poussa ngo ka sima et ça là ke batu mususu tant mususu ko pesa pas piste ko pardon mais après ba monanité na sujet wana du coup vous comprendre que on a vraiment du mal à croire que censure gouvernement congolais bakoki ko censurer nzembo tel que ça eza nzembo vraiment éducatif puisque eza nzembo oyo et permettre que congolais nyonso alingi yango soki congolais alingi nzembo wana c'est que eza bien wana sikoyo ezo engagé kengai soki congolais nyonso alingi nzembo wana c'est que eza bien alors vous comprendre que nzembo wana eza na ba faute te nzembo wana eza na orthographe mabe te nzembo wana eza na insulte te nzembo wana eza na bêtise te okozala naïf jusqu'à quand excusez-moi appel je vais rappeler bientôt là pour quelques minutes moi nazo appel eza te puisque naza na ligne nzembo wana eza na insulte te bafingi motu te bamanke motu respect te balobi et puis badémontrer babiloko ebele ezosalama badémontrer ebele il y a trop des églises. Il y a trop de pasteurs na Congo. Il y a trop de groupes de prière. Il y a trop de ça, il y a trop de ça. Et ça, maman na ya teka makala poye lelo à la tatoge. Poye lelo a comme licencié, poye lelo à l'ingénieur, docteur, médecin, quoi que ce soit. Mais na pouvoir wana en place ton à l'état wana bazo sa lelo kumorote. Ba pesi biso temps tu peux parler biso sur gratuité ya enseignement. Bana bazotanga te bana bakomi ko marché bango moko or ba mama wana ba banai na bango ko ndima même na matembeli na bango na bafufu na bango na makala na bango bafuta na bango ka ta minerval ya koko so me bana ba batanga boye bolobi na batuke non bato bakofuta suste bana bakotanga gratuit mais bana wana bazotanga te lelo bazobenda bato bakedi ya baram lelo bazosala soki ndenge nini ba misusu bato se retrouver na bapoto awa ata ba oyo bozozala pour gouvernement en place ba oyo bozo appuyer l'état. Moi je parle pas juste pour le monsieur le président mais je parle pour tout le monde oyo baza même na gouvernement to ba oyo bazo appuyer gouvernement nani asi asali nini
pour na makambo ya Congo wana. Nani asi asali ni lobby batindela inga actualité moko, mais c'est Mutombo Dikembe azaki reçu, on dirait na ministère industrie, puisqu'il a lancé drone na Congo, mais il y avait des critiques. Na koti na ba commentaire nango, il y avait plein de critiques, ba te beli ba lobi que non, na simanaye peut-être le gouvernement ils ont besoin ngaba sala pour na ba élection, c'est-à-dire personne azotrace personne, c'est-à-dire personne a na confiance il y a personne. Et en vrai, ceux qui Congolais ou les na Congo ya Kinshasa, apanzi nzembo wana au maximum, bande konanga ya diaspora, bande konanga ya bakombata, bande konanga ya opposition, bande konanga ya pouvoir. Ceux qui Congolais, donc nde konayo Congolais wazana Congo. Papa, non, maman, non, y'a non, leki na yo, non, kono, papa, kulutu na yo, neve, nièce, tout ça. Ceux qui va partager nzembo oyo au maximum. Même bandeko ya batu basala kana censure. Même batu ya censure wana. Ceux qui basana ba intime na bango na balibanda, basana ba numéro privé, il y a des fois na kati na bango, et ça peut na bato ba partager nzembo wana au maximum. Alors, bozo taxer bango na ni. Bozo taxer bango na ni. C'est-à-dire, tant que les Congolais ou les Congo azo partager au maximum, c'est que azo comprendre que tout ça là tout et on essaie encore de faire mieux, mais ça ne va pas toujours, ça ne va pas. Quand il y a un ça ne va pas, il faut bolobayango au effort. Il y a un ça ne va pas, mes bien-aimés. Toza na mboka libanda ba biso to na ba poto awa se basengi mutumbongo basengi mbongo atasi koyo ozo salati ozala na moyen ya kokene na MoneyGram to na Western Union to na Ria to na nini po otinda de fils que $20. Est-ce que yo koki kosenga bandeko no $20 na Kinshasa pe batindeli yo? Est-ce que bozo mona te ke makambo tozo linga to kanisa na oyo Congolais azo mona na mboka si place ezo kokana te? Nana mwasi abengi famille na ye na Kinshasa apa ba obana ndeko ministre. À part même si écoute besoin de quoi ministre et député, mais na exagéré quand même. Nani yango asi abengi ndekoni na Kinshasa ndekoni alobi que pays va mieux. Nani asi abengi ndekona ye na Congo alobi que pays va bien. Nani même ba oyo to pesa oyo to komaka béton kingandi tolinga te 2023 nanana soki ndengeni nani asi abengi ndekona ye na mboka ndekoni alobi que pays va très bien. Na koko bando tanga ba komo na babino bomona ke makam nazoloba mutu oyo ako contredire nga kozala te. O remarqué 5 kitoko aigle de l'Éternel lelo na koki koloba nasali ONG na Congo pona ko supporter ba personne à mobilité réduite. Mais soki na lobi nasali ONG oyo démarche ezalaka déjà en cours et kota par-ci par-là pona ko supporter les Congolais paralysés au Congo. Bo remarqué que na bimisa mbongo na ngai na ko bando keso ma même ba beki na koko senga aide na bandeko o basapeka libanda na association pour ba aider ngana ki aider na Congo, c'est-à-dire tous les efforts qui nazo sala ezo utakaka na énergie na force na pensée makamnyo surtout yangai même nazo kumisa fati béton mais jusque là au moins mutu ta pesi mbongo pour na sala jewana. Mais ce qui déjà ngai moko mutu nazo sala effort ya ko sala quelque chose pour na Congo wana lobby nango bandeko mususu o batambolaka na Congolo mabasu simbata beki oyo bako kende ko voter te bazala ta accompagner oyo bako ka sala ba course te bazala ta batu bako ko aider bango na ko sala ba course. Soki ngai moko mutu na ko koma na niveau ya ko sala makambo wana na mbongo nanga na propre effort nanga. Pourquoi na ko ba que l'état congolais zo travailler mieux? Pourquoi na ko ba que l'état congolais zo travailler bien? Bana o ba yembi balobi ke nini to sali te, c'est-à-dire ba prouver na l'état congolais. Babenda déjà va tirer attention, même il y a président de la République, qu'on essaye de faire quand même tout. On essaye de faire nos mieux. Mais malgré tout ce que nous on fait, malgré toutes les énergies que nous on dégage, il y a toujours rien aux autres qui est bien dans le pays. Si vous censurez bango, pour vous priver nzembo wana pourquoi? Na limi si qu'on a bisabino peut-être pour na souka. Bino bozwi bo censurer nzembo wana po bango balingi ba éveiller peut-être l'état congolais, ba éveiller peut-être le président de la République. Ba ebisaye que président malgré qui président tala PM sou yope makambo sous na osalité bozwi bo censurer. Mais est-ce que boyebi que c'est continue ba plateforme nyonso?
Est-ce que boyebi ke ngai siko na utotala na YouTube? Bobenga Google na YouTube boyebi sa ya bloqué yango. Mais bozala sûr que ça déjà na ba téléphone na bato. Peuple azana besoin azala éveillé. Lelo l'état na biso ezolinga ko propager te ba information normale. L'état zolinga ko propager te ba information vraie. Tout ce que l'état congolais zolinga prouvé na biso, peut-être ba congolais to peuple na ye, c'est comme si que tout ezokende bien. Yango question na ngai yaki. Yo oyo ozo sala ONG, yo oyo fungola école na Congo, yo oyo sala hôpital na Congo, nani apesa yo mbongo na l'état congolais pour ça eloko wana. Pour comprendre que enyo sozoke mabe, sinon son sozoke ndé bien. Alors na hôpital na yo, tika bato bazora bakisi ofele, bazora soin ofele, opération gratuite, tout ça pour foutre ça ba mbongo te. Mais lelo bato bazana ba hôpital kuna. Il y a des fois pour basimba ekaka ko simba pamba, il y a des fois batu mususu batika babuka mapango na bango. Toza na bapoto awa na bandeli lisusu. Benga ndeko na bino na Kinshasa, papa na yo muso ateka même lopango po ya poto. Maman na yo peut-être a sacrifié vie na ye ba makala ba nguba ba nini po yo si sa ba classe lelo za na poto. Il y a des fois na poto on ça la paix de côté. Mais na minute oyo benga bango mtotika na Kinshasa sans compter ba $100 na yo, ba $20 na yo, ba $10 na yo, ba $300 na tinde la bango. L'état epé sa bango nini. Mais so e bazolo ba vérité. Pourquoi ba bazolo ngate ba lo ba vérité? On n'est pas là peut-être pour nous montrer abattu surtout bien tu passes à analogie. On n'est pas là pour nous montrer abattu surtout c'est comme si vous vivre mieux. Si vous vivre na poto mieux, moi vous vivre na poto mieux c'est pas président Félix Moutazo Tindela yo. Vous vivre na poto mieux puisque vous ça na mboka batu et bazo futa yo. Mais pourquoi vous na ko appuyer te bato bana Congo ba vivre neti biso toza na poto. Pourquoi tous on n'a pas appuyé bangoté? N'a pas si sur message oh n'a pas kata yango na opanza yango partout. Mais c'est le président Félix Tshisekedi, son excellence, avec beaucoup de respect, mais c'est le président. Bana oyo bayembi nzembo ya impère, bayembeli ni yo, ni gouvernement, ni qui que ce soit. Bayembi yango kaka pour peut-être ekoki ko kota na porte yanda kuna yo. Et koki ko kota na chambre na yo, et koki ko kota na mbetu na yo, et là l'ici au peut pongite pour comprendre que vous avez encore beaucoup à faire au Congo. Si vous voulez être le next président, si vraiment et seulement si, vous en avez besoin que biso va connaître aux ala et plutôt voter pour le next. Monsieur le président accorde na bana oyo baye bisaka yo vérité. Batu baza ba peme na bino ce sont tous des flatteurs. Tout le monde sont des flatteurs. Même les présidents de partis politiques, ce sont des flatteurs. Puisque comme à un moment où il y a une élection, bango ba kolingani ba s'accrocher sikoyo na yo afin que ba pesa yo ba voix pour bango pe ba zwa ba tête na kati ya bakamo. Et tant surtout muto akoma mukonzi, akoma ko penser ka na famille na ye na vie na ye moko. Eza ba misusu baza ba ministre elelo, bande ko na bango baza na poto, ba vivre na sima na bango te. Ka bana na bango ba boti na ba makangu o bazo zwa na kati ya Congo wana. Tolo baka vérité bandeko nanga tozala ka clair bobanga kanini pona koloba vérité ozoza papa na yo abota yo ozo yebisa sans effet malobozo lo bapona ngé kozwa ngai te anteta papa na za na droit même aboma yo kana maloba na ye mais ozo telemela papa na yo soit disant biso ba tout sambelaka maloba nyonso tout temps me forger contre moi sera ni les sans effet ozo bosa ke papa na za nzambe no ko loka yo mais mukonza mboka za nzambe no te bakonjwana baza banzambe na biso te baza wana po na biso baza wana po bayoka biso baza wana po basala o biso tolingi na uti kola na meeting ya Macron naza sur rebelle bozola na ngai bo uti kola na président Macron uti koloba président Macron zoloba so bolanda ki en direct bo mona ndenge nini peuple français azo finga ye peuple français azo critiquer bolanda quand même est-ce que président Macron ninga za wana aza mutute mais soki bolandi na direct bo mona na direct na ba YouTube baza ko sala ba commentaire na même moment et puis bazo critiquer na toutes les façons. Mais pourquoi congolais boza boy? Pourquoi congolais boza ba flatter boy? Bouti na ba famille nini? Bouti na ba zone, bouti na ba raison nini? Yango lo baloba ke ba mususu baza bolé misanga peut-être ya moko boy ki aigle moi ko mate bandi ko ya puisque eza normal te otanga ba classe ebele moza zo ba na mutuna yo. Et ça normal te bazo tchabino wana soit disant peut-être so ba tchabino na ba bosa na ba l'état na ba gouvernement to bosa pemeni ya mukonzi on dirait bino de bosa ba plus intellectuel que tout le monde mais moi je vous dis non boleki mutu te na mayele
bozo bima ba zoba ba diplôme nyonso tout bosala eza ya fufu eza ya lokote okokumisa mutu tina niveau te ya buzoba okoki kokumisa mutu te tina niveau ye moi comment comprendre que oye komi flatterie. Ça c'est quelle sorte de peuple, quelle sorte de gens que vous êtes. Boliba ba mino na langue nini na lo na anglais to na lo na français pour comprendre que nous sommes tous des intellectuels. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous touchez, vous. Au cause de la bien, au cause de la bambon, au cause de la banini, mais ça engage que toi, c'est à toi. C'est pas qu'on repère ça, et qu'est-ce que vous voulez que les gens parlent de ça? Qu'est-ce que vous voulez que Batubala qui s'accabine? Vous avez trop flatté. Le censure, vous censurez. Pourquoi pas censurer tout ce que vous m'avez pas bêtise, voilà? Tchana Nuboye, Yakanatala, Soki Nengeni. Tout ça là, ça se passe. Mais ça se passe. Nous, on a ça. Total yango. Total yango. Mais Batubaye, Babini, tu vas salité. Bon, il faut nous contredire. Pour contredire, par rapport à Baye mon et engagé que Babo. Et tous les canaux d'émission, tous les canaux d'écran, tous les canaux YouTube, tous les canaux de c'est nous, tous les canaux de bien. Il y a aussi des gens qui ont critiqué Abisso. Nous avons une opinion. Alors laissez pas tout ça, ils ont opinion. Bango basali yango baluka ba vie bazwa de fils quelque chose. Et eux bazo zoane permettre de survivre. Mais baza quand même ko éduquer pémas et bazo tirer attention, il y a l'état en fait que l'état a côte à nager à comprendre que Congolais a l'embi. Tout Congolais a partagé nzembo pour n'avoir que Congolais a aussi maté. Ngaso na bengi Congo chaque jour ba sangaka que le pays va mal. En tout cas na mututi asi abeta lisolo que pays zo kebie. Même ba oyo ba sa na l'état so kaza pi ngaza masanga to sola. Aso na mon cher. En tout cas ça te mentir le pays va mal. Biso ko tolo ka neni bana na biso ba bima ba ya taba côté boza. Siko bino bozo linga bolo ba batu ke musali zo salama. Nana ngozo linga so yebi musali zo salama. Keva na kisasa. Yo mutomona ke musale sala ma président sala ka bien. Ke no vana Kishasa. Ke na Kishasa ke no vanda. Zoma mboka bino ke no sama kamna yo. Poto eza ko na biso ba tutomona mboka eza bien te peut-être yango to yaki yo sko mboka ya bien. Songa. Ba o ba mona mboka ya bien ba songi. Ka ko critiquer président ko critiquer président, bo so critiquer président mais ceux qui vont to critiquer to sukisi après to va non. To kende alors. Botika censure et ça la musala na ngondenge ça la normal mais botine la boba message té na kuzu ko webisa ba onkenze mwana le katé par rapport à quoi? Est-ce que censure a foutu la bana en studio? Est-ce que censure a foutu la ba on ba tournage na ba clip? Mais elle est qui déjà puisque n'engez en a ba nombre de vues et puis nous on va poster publier au maximum. Ça j'appelle tout le monde même tous ceux qui donc tous mes miens ba masalanga ya réseau nyonso Instagram, Snapchat, WhatsApp, tout ce que j'utilise, moi je vais publier ça. Moi, je vais publier. Et na sengi na bande konyo so obozo landanga. Oh vraiment bo supportaka Aigle Saint officiel TV. Bo partager nzembo ya MPR nini to salité au maximum. Oh azana ngo azana besoin nango mazana ngo te komela ngai na privé na ko télécharger na katelu ata 30 secondes pour botia yango na ba réseau na bino. Il faut appuyer ces gens. Baza va courager ba na Congo mais bazolo ba quand même vérité. Alors bato abongo photo beki la vraiment boko. To boyi ba combattre ya buzo bana ya ba fuati, to boyi ba soi-disant bato fati bozo komisa présence a besoin ayoka nini ya mabe o yepe na no salité pour ça là. Bino bozo lingane ti bosa que présent no sala nyo ça la bien. Ba flatteur, vous êtes des flatteurs. Boza ba mendiant. Ba momo na bino buzo ba pamba ngala rondi mateke na kina musala ba futa ngata 1000 euros na kina ko na kina ko mandier sur pas qui que ce soit jamais ngala ko linga ba biloko wana momo na ngai nazo sala nazo luka moyena yebi memba ndeko bana Kishasa so yeba ndeko Kishasa ba lobi vérité que mboka eta mabe ngana contredire bango na sa malade ou quoi naza malade ou quoi et belé bozaire ba poto aba partout na balibanda bozonga boke luka ba poste ti le bosi ba poste amu si bozo flateka et ba flatter wana yango bo lukela et ba opesa bino poste est-ce que boye bata bozaire na ba master bozaire na ba tonsu bo souffrir na bango libanda ça c'est du n'importe quoi ba diplôme na bino bo cha wapi alors c'est yango na comprendre que ce examen d'été bimi bato ba ko quand même ata ko s'exprimer que c'est que biso tout outi na nzela wana to outi na nzela ba diplôme wana ba diplôme na biso wana eza ba diplôme douté photo la ndelango bien pour na kondi mate bata mayeli ba kokoma ba zo ba pour na komisa mutu oyo il fallait boye bisa vérité bon marate ba boma chebeyaki
pour la vérité. Le procès HBA, c'est ça la maté. Biso nyos to vanda la ngana biblia ka procès HBA de un na yaka nango. So bo senyi mususu na oyebisi na rotinde la bino. Pourquoi? A kufa me molimo na yezo travailler. Disons la vérité. Babo manzoto me molimo etikala. Et les lois sont batouana, les lois bakoy na procès ba osal exécuter. Et famille HBA bata famille ba héros. Ils vont bénéficier de na forme nyon surtout au ba héros ba bénéficier. Qu'est-ce que bolimba lo balabino na balobité? Merci beaucoup. Nayaki vraiment na vuluba ndenge na lobaka nayaki un peu brisqué na brutal nyonso na kota na ba porte na bino pona bisa bino vérité. Moi c'est comme ça, ermo na solo la aigle na mati ermo na solo la sien na za 5 kitoko pona ba ndeko nyonso ba yebinga ba famille mais na za aigle pour les intimes. Il faut parler tango ya olobezali biso ba tutoza quand même dans mon monopole wana, il faut toloba. Mutuna muta kozongo na forme alingi. Moi je suis pas là pour na ba mutuke o ka ngana lobi muteza bien non, mais na zawana pona ebisa na batuke identité na yo moko to yeba yango na ba expression na yo. So za flatter ezate faut ça ngala la flatter batute. Ta on entanga yo de na comprendre quoi flatter. Eza facile. Ngala bundarate ta on kana omona ba réaction na comprendre wa mutabitumba. Ngala za bien éduqué ta on kana omona ba réaction na yo benjir na comprendre quoi mal poli. Donc, bisoto tanga ande bongo. Tant on attend na comprendre à qui j'ai affaire. Nana impoli, nana mal éduqué, nana mal instruit, et puis nana va flatter. Totanga wa bino kaka. L'air tozo tanga ne toko comprendre tout. Alors, oyo ayebi ke maloba oyo peut-être blessé à comprendre que eza marambo à Congo pour na beti li solote yanda kwa mototo na fini papa batuna mama batuto na fini mutu. Na beti solo à Congo. Même président de la République peut qu'on blessé puisque na kata na tindi kango. Et qu'on peut blessé mais étant que mutu arozwa oyo yaye azu yaye saleli. Ya na mbongo na yeki. Azena ba Israël keba awa kalami ta aux États-Unis na yebite. Nenga ke na wana za ba fréquence ka ba bike bobongisa avion kingandi tout ça bobongisa protocole président aux États-Unis pour 2 mois. Tout est aux arrangés. Mais est-ce que yo mutolo fatibe tolinga te président 23 2023 tout indengeni so ine mutolo baboyo e batu ba yebi lo baté batu ba so comprendre nan te tout ça. Mais non, tout ça comparé. Tout ça le baté que le quoi ba président kala ba salaki mabe to ba sali ba 32 ans na ba pouvoir ba 18 ans de pouvoir ya zaka na 2 ans faut ba ko kanate. Mais tout ça le baké na 2 ans on a 3 ans on a 4 ans wana et koki ko sala pe plus et koki pe ko sala mieux. Biso za ba to ba poto ba plus de 30 ans. Ngala na poto peut-être de 6e année yango. Mais quelque part ça na batumsu na 30 ans na to za pareilité. Na prouvé que yo yvande ko sala le côté to yo zaki distrait mais ngai na yete pona se distraire ngana na ko focaliser na makamna nango. Tango yo yaki na ba 30 ans wana osali na ba poto ozo kanisa bilamba ozo kanisa basi ozo ningoke ça ba tapage na peut-être na ye na bandi na bantiki na bandi ko kolisa mayele na bandi ko kolisa mayele lobby patron na kati entreprise na zo sa makamna ça dit que ezate que ce bato ba sala ki 30 ans ba échouaki ngape le quoi na sali ka 2 mois il faut peka na chouer pour na banza na pesa ba exemple na bango bino bolo bakana nga yekutu ninga zawana 10 ans mokoka asali non 10 ans na yazaki bourrique 10 ans na yazaki bololé 10 ans na yazaki zoba c'est comme ngape fona za la zoba so ye 10 ans na échouaki est-ce que ngape fona échoué yo na 10 ans na oba no sani on va noter ka ba sentir mais ngana ina 2 ans ngana côté peut-être court to ya carrelage to ya électricité to ya nini est-ce que tu reçois salaire moko pour yo so kete ka sentir o te kito liate o zelo te mais ngana ke musa na fin moi na reçoit salaire est-ce que so que mutu na sali 30 ans na pouvoir ça qui est le côté nga siko fona na ralentir pe ba ne pona lo baké bino bo tala ka biso bango ba sala ki 30 ans et lo koni na mais il faut être malade pour penser à ça. Il faut être malade. Na début, papa nanga zalaki na mbongo ebele. Il a travaillé dans le gouvernement Mobutu. Il a beau travailler, il était vraiment parmi et puis agent 00, agent payeur, il faisait ça ba o bayebi. Mais moi na tour nanga na tala ite que non, na bi na kutu na lo ba ti le no na sali makam papa nanga salate. Donc ça dit quoi? Na pesa na ngana na image ya père nanga mais à une autre façon. Ça dit quoi? Père nanga wana za ba mbongo na yi. Oh mais yo zo ni moke ba poto ba Afrique du Sud. Bino bato papa la biso ngana linga ko tinda bino ba poto te. Po bato ba kenda bana to tinda na ba poto.
bakena l'éducation te bakoma makamsu ngana moi je vais quitter, il faut que na quitter ndako ya papa nanga, il faut na luka, il faut na essayer ko luka. Et je suis parmi les premières personnes, il y a famille qui toko au naza libanda et puis na l'élaraté, na vendre quand même tranquille. Est-ce qu'il fallait qu'il ait la terre, le coup, le grand frère n'angaï, il y a abotama liboso n'anga salé le côté, n'a pas fait un vent boy, n'a pas yem. Mais non, pourquoi bolinga boy bisabatuke, fati poisa la likamu, il faut kaka, bato ba 30 ans on a fait qui peut basa la loko. Pourquoi vous avez flatté tina niveau wana? Pourquoi vous avez malade tina niveau wana? Vous excusez nga na terme. C'est-à-dire, nous avons révolutionné l'esprit à bato. Nous avons mis bato na niveau pour comprendre que il faut pas être flatté tina ba niveau moboy. Président Fati a un droit à ça la plus que Batouba Ishouan à 30 ans. Président Fati a un droit à ça la plus que Batouba Ishouan à 18 ans. Puisque y a une minute a signé qui engagement pour servir le peuple congolais étant que président de la République. Et ça semble que bah défaillance ses alliés à couti ba problème à couti ba tout. Na publié qui lobby message mon ba critique qui a effectué si c'est 100 quelques voyages n'est-ce pas à 2 ans. Tant on a publié un mot, bah tout le monde va critiquer, bah monsieur va aimer. Mais na kati wana ya babi, bah monsieur va le aimer. Bah lui que non, malgré bozo critiquer le président qui a sali ceux qui 100,5 de voyage na décalage à 2 ans. Mais à côté ici ceux qui bah 5 milliards, ceux qui bah 500 milliards n'amboka. Mais bah 500 milliards n'amboka mais peuple azol les là bah tu te kaba foufou, bah wenze uto o bah buka wana zando moni neti lelo atai loko monon bah salité tout ça bah tu azol est-ce que 5 milliards ceux qui 500 milliards et ça wapi. Ce qu'on va dire bon c'est bah na un père bah le que nini biso to ça été bah maman va te ki makala. Ba pasteur ba église bebo bazo prier miko sombo ke tabia ezo simbakate mabeni ni balobi est-ce que ba fingi nani nana za chef ya service wana nano ya censure ba fingi mon chef wana est-ce que ba fingi na téléphone na chef wana est-ce que nzembo wana ezati azotale longo na forme o ya suspendre nzembo wana o ya censurer nzembo wana ça c'est dit n'importe quoi. Ça c'est dit n'importe quoi. Boza batumoko au sali formation à plonge na poto au bande ko suka ba ver na kisasa ba tio chef yango yebelo ko salate. Oye na poto awa au 4 matiti so na balabala so ki nini tout ça et simbi pete ta mususu zo na kisasa kuna ba tio chef yango yebi ba kamoto salate. Do ba poste boza za ba poste na binote. Ba poste na bino pena so ba bi pena ba banda pena ko toucher ba banda pena ko checker ba banda ko inspecter bino. Baza ebele, monsieur le président Fati, baza ebele na ba poste baza wana misala bazo sala ba yebi angote. Moi je suis technicien de formation. J'ai fait technique industrielle. Ce qui bo tienga wana bo poser nga bo mona ke makam nazo sala na yebi ango. Merci beaucoup. Botika la bien.